Shalom, 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 bonsoir, bonjour. Nzambe apambola bino bisika nyonso oyo bozwami. Tango na biso ya le temps de la grâce ekoki. Nzambe apambola bino pe amona bino bisika nyonso bozali. Ezali bien ngai mama Grâce Ngambu. Lelo eza mukolo na biso oyo ya le temps de la grâce oyo tolobelaka tango na biso ba mama tolobaka makambo oyo ezoleka na bandako na biso na bavi na biso yango wana lelo tango na biso ekoki nazopesa merci mingi na bandako nyonso oyo eyambi biso na pokwa na lelo mpona koyoka nini oyo Nzambe abongiseli bino yango wana ava ya kobanda prière programme na biso tozoprier kotika nyonso na maboko na Nzambe. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Seigneur Jésus, totiki programme oyo kati na maboko na yo, e bandeliki na suka, tika ete ezala conduit par la puissance du Saint-Esprit. Osimba mitema na biso pe bandeko nyonso oyo bazali koyoka biso na moma oyo, tika ete maloba oyo ezwa esika kati na mitema na bango, pe bavi na biso ezala transformé. Na kombo na Yesu tobondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ba mama, ba yaya ya basi, bandeko nyonso, bisika nyonso oyo tozwami, baleki bana. Tango na biso ekoki ya émission na biso ya mokolo ya lelo oyo tolobelaka mpona ntina na bandako na biso, banzoto na biso, ba famille na biso. La fois passée, tozalaki na émission na biso, tolobelaki likambo oyo ya bana na nzela ya classe, et puis tolobelaki lisusu likambo ya propriété na kati ya ba cuisine na biso. Lelo toza kokota na likambo oyo etali ya vacances. Tozolobela sujet na biso ya lelo ezali pona vacances. Vacances oyo eza koya, vacances oyo eza pembeni na biso, batebele baza kosepela vacances eza koya, vacances na kokende, na kodeplace, na koyamba bapaya, yango na lelo to décider ete tolobela sur vacances na biso. Tozolobela mpona ntina tozotuna motuna ndenge nini oza koprepare vacances na yo. Ndenge nini oza komibongisa mpona vacances oyo, soit yo kokende ou bien okoyamba ba visiteur oza ko se préparer ndenge nini. Yango tozingi tolobela yango na pokwa na lelo. Lelo nazali ngai moko, mama mami azali un peu en péché, donc ozala na ye na mbala ya nsima. Tango tozoloba likambo ya vacances ezali déplacement. Peut-être olingi okende na Afrique, olingi okende na mboka moko kati na poto na Amérique ou bien quelque part. Olingi okende ko changer un peu atmosphère omona pe makambo susu obosana nanu mwa ba stress ya ndaku yango wana tozoloba ete ndenge nini oza ko se préparer spirituellement, ndenge nini oza ko se préparer financièrement, ndenge nini oza ko se préparer na esika oyo toza kokende. Eza na ba programme susu tosalaka sans que totuna Nzambe yango wana eloko ya liboso oyo koekosala na kati ya programme na yo ezali ete tia nanu programme na yo na maboko na Nzambe. Tika voyage na yo na maboko na Nzambe, bondela tuna Nzambe esika oyo nga nalingi nakende vacances. Est-ce que ezali volonté na yo, ezali temps oyo permettre nga nakende to pe nakende te. Nzambe aza capable ya ko répondre yo, aza capable ya ko orienter yo. Tant que mwana na Nzambe nyonso tango ozosala likambo esengeli na yo obondela otika likambo na yo na maboko na Nzambe. Yango tolobi ete premier point na biso lolenge ya koprepare vacances na yo ezali otia yango nano na prière, senga nzela epai ya Nzambe le Dieu le Père na kombo ya Yesu Christ de Nazareth. Senga nzela yebisa ye papa nalingi nakende na Afrique, nalingi nakende na Belgique, nalingi nakende na France, nalingi nakende kotala bandeko, nalingi na déplacer. Est-ce que ezali volonté na yo tope? Est-ce que nzela wana ezali polele esika nazokende eza ndenge nini?
nakende to pe nakende te. Nzambe aza capable ya kolakisa yo esika wana ozokende soki eza malamu, aza capable ya kolakisa yo nzela na yo soki ezali ouverte ou pas. Et puis likambo susu toza kolobela ezali likambo ya préparation na ndenge ya finance. Tango oza ko préparer vacances na yo financièrement ndenge nini oza ko se préparer. Esika olingi okende, est-ce que obongami na musolo na yo, peut-être okoki kokutana na likambo, okoki kokutana na makambo malamu pe kuna ekosenga ete ozala na mbongo na maboko na yo, ou bien likambo okoki kokutana na yo maladie, ou bien situation difficile moko ekosenga ete ozala déjà préparé. Est-ce que ba maman tozali préparé? Pourquoi ce sujet oyo? Po tozomona makambo mwa ebele ezoleka na moment ya ba vacances. Tozomona ndenge ni ba dégâts ezosalama na nzela ya ba vacances. Ba vacances mingi tozozwa ba décision biso moko. Tomona kamundele avant akende voyage, akende vacances, akobanda ko préparer vacances na ye à l'avance. Ayebi ete na mois oyo na ozana na congé na musala, na période oyo na ifona que les vacances na ngai a planifier makambo nyonso na yebi ke na kosala une semaine ou bien 2 semaines na kokomela na place boye asi a réserver soit hôtel na ye asi abongisi mbongo na ye ya finance o ayebi ke na ba transport na nga na makambo nyonso kolia makambo nyonso asi a se préparer ayebi soki na kei na kovanda place boye na ko dépenser boye jour a kozonga soki ekoki musala na ngai ezali lundi ngai na sina zongi soit vendredi ou samedi pour na se reposer na zongi la musala. Mais souvent mingi biso toza ko préparer vacances na biso te. Tozo sala kaka ndenge tolingi olamuki olobia na somba ticket na voyager. Na somba ticket na kende kozwa mopepe na kende or que sengel na biso to préparaka ba voyage na biso et koza vraiment malamu mingi. Tomona bandeko mingi tango bazokende ba voyage Afrique wana bandeko na biso ba se préparaka. Omona mutu azokende voyage en Afrique asa bandi kobongisa biloko na ye peut-être une année à l'avance abandi obongisa biloko ya bana abandi kobongisa nyonso ba cadeau akomemela bandeko abandi ko préparer déjà ba colis misusu kute kenda à l'avance asa atindi yango tango yazokoma déjà biloko na ye oyo ya ko utiliser esi ekomaki. Na côté wana en tout cas félicitations à maman to prépare ka ba voyage na biso malamu pona kokende na Afrique kokuta na ba famille to pe ko sala ba business to pe ko visiter nyonso oto linda ko sala to se préparaka pona biso ba tutoza kokende mais eza pe na ba derrière mususu to salaka to bosanaka ko se préparer pe pona ba oyo baza ko tikala na ndako. Parfois, ozali ozo voyager, ozo tika bana, oyebite soki bakotika na position nini, eza na baka mususu komona papa ozo voyager na mama, et comme na dernière minute, babandi ko sutuka tokotika bana wapi, bandi ko tambula oluka esika ni okotika bana, ou bien otiki bana bango moko na kati ya ndako, yo kei Afrique. Voyage déjà etiko ozo kende, o préparer, mais na kati ndaku osali préparation mon côté eza vraiment ko sala ba dégâts mingi na ba famille okomona likambo tikali koleka na sima soit police tikali koleka na sima ba zibana ou bien likambo moko ya malamu te parce que yo mama on se prépara quitter à l'avance aux assure karake soki ekoki na sina tinda biloko en Afrique na sina somba ki billet nazo kende na ko changer te. Yangwana tozolobela makambo nyonso wana tango yo lingi o se déplacer banda kotala ba état nyonso wana banda kotala nazokende na kosala combien de jours na kovanda wapi bana na ngai na kokende na bango ou bien na kotika bango soki okotika bango na nani ou bien papa azokende mama atikali na bana ou bien mama akei papa atikali na bana mais soki eza ke bino nyonso boza kokende
bana baza kotikala, donc il faut se préparer oyeba esika nini nga nakoki kotika bana na nga ou bien mutu nini nakoki kotika na ndaku po asurveiller bana po azala na bango malamu, puisque tozomona makambo ebele ezoleka na moma ya bavacances. Yo kokende oza musika likambo etikali koleka na nsima na ndaku, incendie ekoki kosalama, bitumba ekoki kobima, baproblème ekoki kosalama, yo oza te soki polisi aye kokota ezosala vraiment pasi mingi. Likambo mosusu toza koloba lisusu tengai kolobela ezali lisusu mpona bandeko oyo baza koyamba baninga na bandako, oyo baza koyamba bavisiteur na bandako. Ndenge nini mpe ose prepare mpona bandeko oyo baza koya na ndako na yo. Ose prepare spirituellement, ose prepare mpe physiquement. Oyebi ete nabengisi bandeko na nga baya kofete ou bien baya kopasser vacances ensemble na ngai. Ose prepare déjà, obongisi soit chambre, obongisi ou bien esika yo moko oyebi ndenge nini oza kose prepare, ekozala vraiment malamu mingi ke bandeko baye boye yo moko soit oyebisaki bango baya bakoma ozoyeba te tokovanda ndenge nini, tokolala ndenge nini, obandi kosilika, obandi kokanga moto, obandi kokanga cuisine, obandi kolamusa bango na tongo, obandi kokanga elongi, obandi kopekisa bango basimba mai, babiloko nyonso wana esalaka penza malamu te. Donc ntango toza koprepare bavacances, ezala yo mutu ozokende, ezala yo mutu oza koyamba baninga, il faut se préparer. Peut-être oyo aza koya aza na ye mutu asambelaka te, aye kokuta na yo oyo osambelaka. Donc il faut se préparer tango yo ozobengisa ye. Mususu okozala na ba période na yo oza ko prier ou bien oza na ba jeûne, siko akoyi kozala gêné. Donc yo moko ozoyeba ke tango nazobengisa mutu wana aza ndenge nini, aza mutu oyo akoyi s'adapter facilement na ndako na nga, ou bien aza mutu oyo tango akoya akoperturbe lisusu programme ya ndako na yo. Po tozomona makambo wana ezosala matango bandeko bakoya après ekomi ya koswana, amitié ekufi, ba problème ebandi kobima, ayambaki biso malamu te, abandaki kolamba te, abandaki kosolisa biso te, akotika biso ya abimi. Donc babiloko wana nyonso yango wana tozolobela ete to se préparer na batu oyo toza koyambala bandako na biso, et puis na biso batu toza kokende epai ya baninga. Tokoki kolobela lisusu likambo ya bandeko oyo baza kokende. Tango yo oza ko préparer voyage na yo, avant na nukutu osomba même billet na yo, contacter na ndeko oyo esika yo zokende. Est-ce que aza d'accord yo oya, ou bien yo décider na ndenge na yo lobite bon tout oyo nga na koya, il faut na sa réservation na nga déjà avant, oso salisi réservation, osombi billet, o se préparer, nde obandi obenga mningo lobio nazoya samedi, nazoya tel jour, boya koyambanga. Biloko wana eza penza mwa pasi, puisque soki oye ya modèle wana ekokuta ke muninga wana pe azalaki na programme ye pe a se déplacer, siko yo so sombi billet na yo à l'avance sans que o contacter ye, sans que oyebisa ye ke nasi na somba billet na koya tel jour, yo zo benga déjà ke nazoya samedi bozela ngai. Siko soki yo kokuta ndeko wana azate, ou bien oye après 2 jours ye pe fa déplacer, okosala ndenge nini? Okozonga ou bien okotikala na esika wana. Yango wana tozolobela ba point wana nyonso mpona bandeko oyo bazolanda biso. Soki okoki ko intervenir, olingi benga, soki oza na idée, oza na likambo ya kobakisa mpona makambo ya vacances. Tozolobela sujet na biso ya vacances, ndenge nini toza ko se préparer mpona vacances na biso. Et puis tozoloba lisusu likambo ya kotinda bana. Tango yo ozotinda bana, ba parents mususu bango ba déplacer na bango te, a décidé a dit bon ngai biso tokokende te, mais bana balingi bakende na bango vacances, soit balobi tozokende États-Unis, tozokende France, tozokende Londres, tozokende na Italie, tozokende wapi, kokende
na vacances po ete na rentrée scolaire ata bazongaka babeta masolo yo kendaki wapi yo ozalaki wapi yango wana ntango yo ozolinga otinda bana na yo quelque part il faut ozala nanu sur esika nini yo ozotinda bana est-ce que ezali bamembre ya famille bacamarade ou bien connaissance kaka pamba ou bien bana bazokende kaka ndenge wana bakovanda na hotel na nini donc biloko nyonso wana baparent il faut totala yango toyeba eke ntango vacances ye bana bazodeside balingi base déplacer yo mama ezali rôle na yo ya koyeba nanu d'abord esika nini bana bazokende esika nini bazokomela na ndako wana bazokomela comportement ya bato wana ezalaka ndenge nini makambo nini oyo esalamaka na esika wana bana wana bazokende est-ce oso préparer bango opesi bango soit baargent de poche est-ce que oso préparer biloko na bango est-ce que oso epesi bango bacondition ya makambo mosusu oyo bakoki kosala na oyo bakoki kosala te ntango bana bazokende esengeli na biso toyeba biloko nyonso wana mwana akoki kokende pa ya bakamarade na ye adeside naza na camarade na ngai nini il faut yeba camarade wana aza nani akutani na ye na nzela akutani na ye na Facebook akutani na ye na wapi ndenge nini connaissance wana ezali po o permettre mwana na yo abima akende vacances donc ba mama il faut tofongola miso toyeba esika nini oyo mwana azoyebisa yo alingi akende donc ozala pe na contact soki alobi azokende epai ya bacamarade ozala na contact ya ndako wana esika azokende otuni mama mokolo ndako wana estce boyebi ke mwana na nga akoya bango mpe baza d'accord ke bazoyamba mopaya mwana moko mwana ya camarade ou bien camarade ya mwana na biso azoya bakoyamba ye malamu po bana bakoki kosola entre bango asi a invité moninga soit baparent bayebi te ou bien baparent wana mpe baza te basi bakei vacances bana wana batikali bango moko babengisi moninga mosusu aye na ndako na mboma wana badega ezosalama ebele bana wana bakoki kobanda kobima moto akokontrole bango aza te yango wana tozoloba mama nyonso avant ya kopermettre mwana na yo abima akende vacances quelque part esengeli na yo oyeba esika nini mwana wana azokende bato wana esika ye azokende kokomela boza na bango relation ndenge nini eza bamembre ya famille ou bien bacamarade et puis comportement ya bato wana eza ndenge nini puisque mwana akoki kouta na éducation ya malamu na ndako esika azobima esika azokende eza esika ya mobulu yo ozomona te oyebi te mwana akoki kokende kokopie makambo mosusu oyo ebebisi mpe vi na ye akoki kokende kosala makambo mosusu oyo na ndako kutu asalaka yango te ake koyekola ndenge bamelaka cigarette ake koyekola ndenge babimaka na butu ake koyekola ndenge nini baswanaka ake koyekola ndenge nini bamelaka masanga peut-être pas na bino moko makambo wana esalamaka te donc esengeli na biso vraiment toyebaka esika nini tozotinda bana na biso na bamembre ya famille quartier partout esika nini yo ozokende soki mwana mpe azokende na hotel peut-être bano basi bakomi mikolo basali baréservation na bango oyeba mpe bit ya voyage na ye ke mwana esika azokende akokoma na hotel boye bakolongwa jour boye bakokoma jour boye oza mpe na référence ya numéro ya hotel wana en cas de problème bakoki kocontacte yo ou bien yo mpe okoki kocontacte bango ekozala vraiment malamu kotika bana bakende kaka ndenge wana te surtout mpona bana oyo ya basi bamama bana bazali likabo oyo nzambe apesi biso toyebana koprotege bango ata asi akomi mikolo tanke yo oza na bomoi mwana wana nanu abali te mwana wana nanu akomi vraiment mature te ezali responsabilité na yo ya kolandela ye ya koprotege ye ya kolakisa ye nini oyo akoki kosala po bana mingi baza kobeba na moma ya vacances na moma oyo ya vacances bana mingi bazokende koabize na bango bana mingi bazobunga bana mingi bazokende kobebisa bango na ba science occulte bazokende kolesa bango kindoki donc yango wana tozotouche mpenza makasi likambo ya bana na moma ya vacances soki eza ke yo parent okokende te bana bazokende
il faut la sur esika nini wana bana bazokende comportement ya bato wana avant ya kotika bana na yo bakende kaka ndenge wana. Il faut vraiment totala biloko wana nyonso malamu. Tozo toucher lisusu point ya bandeko na biso ya basi mama oyo baza na bandeko na bango oyo mibali, donc batata mwasi na banoko. Mama oyo baza na bayaya ya mibali baleki ya mibali yaza quelque part abi bon bana bakokende pa ya grand frère, bakokende pa ya noko, bakokende passer vacances. Souvent na Afrique ezalaki ezala problème te bana bakende pa ya noko bokotelema bokangi biloko bo décider na vacances oyo tokokende na Lemba epa noko, na vacances oyo tokokende na Kitambo, tokokende na Bandal, tokokende na Njili. Pona nini eze pa ya noko okoki koya ndenge olingi, okoki kosala nyonso olingi ntango ozozonga oza cirque noko ata préparer rentrée scolaire ya bana sa sali makambo nyonso bana bazoya na bakaye bazoya na bakado. Mais awa na bamboka tovandi mingi na biso tomemi lisusu système wana or ke makambo tokutani nango awa eza différent na bisika oyo touti. Ntango yo ozo préparer vacances yo ndeko mama ke otinda bana na yo epai ya ndeko no ya mobali eloko ya liboso mama malamu contacter mwasi ya ndeko na yo benga ye aza semeki na yo avant kuto yebisa nano ata yaya na yo ya mobali bien ndeko na yo ya mobali benga nano mwasi ya ndeko na yo esika oyo akoyamba bana oyebisi ye osengi ye nzela. Soki mama wana aza d'accord ayebisi yo problème ezate bana bakoyi koya puisque yende akoza na responsabilité ya kokontrole bana yende abanda kolambela bango yende akokipe ndeko na yo soit akoza na musala ou bien akoza libanda. Donc eloko ya liboso soki ozo préparer voyage okende pa ya ndeko na mobali contacter mama ya ndaku wana esika yo lingi kokende aza d'accord boyokani malamu alobi boya problème ezate wana osimbi nzela ou bien oyebisi ndeko na yo ou bien ye moko mukolo ndako akoyebisa ndeko na ye akoyebisa mwasi mobali na ye ke tata mwasi asengi ke bana baya vacances se préparer pe financièrement moralement bayebi te tozoyamba bakousin bakoya awa. Mais eza mawa mingi na pasi tozomona bandeko mingi ya basi bazotrouble bafoye ya baninga na bamoma ya vacances akodeside lokola eza ndako ya ndeko na nga nakoya ndenge nalingi na ye na famille na ngai nyonso ndenge nalingi nakoya na bana nyonso ndenge nalingi ou bien nakotinda bana aire nyonso nalingi. Pourquoi to toucher sujet oyo eza na ndeko moko abengaki biso ayebisi biso azwi problème moko mpona bamoma oyo ya vacances. Ndeko wana ti lelo akoma soki ekomi periode ya bavacances ayambaka liso batelefone te akangi telefone na ye mpo azoboya baconflit. Raison eza nini? Ndeko na ye ya mwasi semeki na ye donc leki ya mobali na ye aza na mboka moko awa kaka na poto. Tata mwasi wana tango nyonso ayaka vacances baboyelaka ye te ayaka soit bakoya famille mobimba na ye na mobali na bana bakei vacances nyonso bayaka atunaka vi ya moninga te bango badesidaka soki baye bavandi nsima mikolo bakei. Et puis tango bakomaka eloko nini ekosalama soki bakomi tata mwasi oyo ase preparaka ta na eloko moko te ndako ya yaya nyonso ekomi ya ye. Soki bazobima soko ya mi mopaya normalement aza koza na posa abando tambola ayeba atambola amona biloko abanda ko donc a visiter pe olinga te avanda susu kala na ndako ba déplacement wana nyonso soki oza mukolo mboka peut-être oza na abonnement na yo osomba ba ticket na yo ya avance. Mais sikoyo mopaya tango azoya il faut bosomba sikoyo bobanda kosomba ba ticket ya peut-être par jour. Bon ba oyo baza na ngolu baza na mituka eza facile bokoki kotambola na mutuka bino nyonso nzela moko.
mais surtout ba o batambulaka na makolo okoyoza na mutu kame mo décider bobite poto mona mboka bien senge to mataka ba bis ba place boye parking ezaka pasi ekosenga na biso to tambula na biso na makolo tango bozo tambula makolo bozo changer ba bis ba nini nyonso wana eza dépense siko ndeko oyo ndeko ya mwasi soki yaye ata transport akoyi kofuta te so bakoti na bis mwasi yaya afutela ye soki bakoti na wenze biloko ya kolula mwasi yaya afuta soki bakoti na magasin biloko ya osepela nango mwasi yaya afuta et puis ye azopona oyo ye alingaka bana nanga baliaka oyo bana nanga balingaka oyo te bana nanga basalaka boye te mais akangi maboko na kati ya bashop ya magasin ye azozwa biloko azotia na kati ya troli soki ekomi place akofuta moninga bandi obalola miso ye atie elongi na mopanzi ofuti nyonso yo moko bokei ndeko biloko wana ezosala vraiment pasi moye moninga aloba na yo ouvertement eza te mais ezocreye badega yango ozomona bamisusu bakomi kokanga meme batelefone na bango abike koyamba bato ezocreye baproblème ebele mwasi ya ndeko oyo mwasi ya yaya tata mwasi oyo tu mususu a décidé alobi ete nakoya vacances te mais nakotinda bana ole ya abenga ndeko na ye a expliqué ke na tozoya te tokotinda bana ye na mutu na ye ayebi kaka ke lokola chaque vacances tokendaka donc baza prêt ya koyamba bakozela biso tokoya tata mwasi asombi tike na ye amatisi bana na Eurostar bana basi bamati bakomi na nzela tata mwasi azwi telefone abengi ya na ye ayebisi ye nasila matisi bana na Eurostar bazoyaka bakokoma na air boye bongo bokende kozwa bango na gare bamama bino moko bokanisa nano na place wana makanisi nini ndeko oyo akoki kozala nango attitude nini papa oyo akoki kozala nango ata oza petite sœur na ye ata ozali grande sœur na ye obengi bango te oyebisi bango eloko moko te osi osombi billet na yo billet wana peut-être osalisaki yango réservation donc ozwi temps ya koprépare mpo na tike na yo omatisi bana meme na train ozobenga bandeko train déjà esekei olobi boya na gare na telle heure bana bakokoma bokende kozwa bango na gare mpo bazoya vacances bien aimé makambo oyo ekutanaki esali ete papa wana malgré baza bana nkasi na ye baza koya eshokaki ye premièrement azalaki na mosala ntango babengi ye asengi nzela na mosala akati mpo bayebisi eke bana bakokoma na l'air boye air wana bana bazokoma eza ye azalaka nano akomi na ndako te eza air na ye ya mosala akati akei koyamba bana oyo bazoya oyo ye ayebi te ayebi programme te bandeko ndeko oyo ntango akomi alobi ete ntango akomaki eloko ya liboso asalaki azwi bana wana asombeli bango biye kaka na gare amatisi bango lisusu na train azongisi bango na mboka wana bawutaki abengi mama na bango ayebisi alobi zonga na gare kende koyamba bana na yo bazozonga deja bakokoma na air boye mpo nazongisi bango lokola yo orespecte ngai te oavertir ngai te otindi bana ndenge wana bana wana mpe bakokoma na ndako te nazongisi bango epa na bango bazonga kuna kende okende koyamba bana na yo bandeko tata mwasi oyo azalaki troublé tata mwasi asepelaki te akei na gare azwi bana na ye azongi na ndako azwi telefone abengi na Afrique yaya na mwasi na ye babengani bana na ngai natindi bana na vacances bana bakomi kuna basi bakomi na mboka wana yaya azwi bana azongisi bango bandeko
botala nanu problème wana est-ce que yaya mutu aza mutu mabe ou bien yo tata mwasi acte yo salaki ozo reconnaître yango eza malamu ou bien eza mabe. On a moment oyo les deux familles wana ezo yokana lisusu te pourquoi tata mwasi a décidé na ndenge na ye atinda bana na ndaku ya noko epai ya yaya na ye sans que a avertir esali ete dekoni ya mobali ya sepeli te azongisi bana. Sikoyo kanda nyonso wana aye kokitisa yango epai ya mwasi ya yaya alobi eza ye kaka mutu asali biloko wana. Mais ntango ye abengaki a avertir apesa air bana bakokoma abengaki ndeko na ye moko ya mobali ayebisi ye bana bazokoma oyo amatisi bana na train bazonga ezali ndeko na ye moko nde azongisi bana wana. Mais tata mwasi asepeli te abengi na Afrique apesi version na ye libota ekabwani. Mwasi ya yaya akomi mutu mabe a influencer mobali na ye babenga na bana na baya vacances te. Yango wana bandeko tala babiloko ya ndenge wana ezosala penza mabe. Donc avant ya biso tosala likambo biso ba mama il faut vanda osali calcul na o malamu obongami oza sur penza likambo ozosala na mutu oyo esika yozokende azali d'accord. Mususu okoki kotinda bana ndenge wana topesa exemple bana wana bakomi na gare peut-être mutu akoyamba bango aza te bayebi nzela bazwi soit taxi ou bien bus bakomi na ndako ebongo so bakomi na ndako sikoyo bakolo ndako bango mpe basi bakendaki vacances bana bakosuka wapi bakolala libanda ou bien bakomata na train bazongi. Babiloko nyonso wana il faut totala kango ou bien bakomi boye bake kokuta na adresse wana noko ase a déplaça na poto pe bato bachangeaka badresse pamba alongwa place wana asakenda esika mosusu bavoisin bayebaka mpe makambo te eza te lokola biso na Afrique ntango oza kodeménager otiki adresse na yo na pembeni bato bayebi ke bato kingani bazalaki awa balongwe awa basombi lupangu na njili basombi lupangu na lemba bakomi place boye boza na contact awa ezalaka te. Donc ntango ozodeplace yo moko kaka bato bakangi baporte na bango bazomona kaka ke okangi biloko na yo obimi okei. Sikoyo ntango bana bazoya ou bien yo moko oyende wana sanke oyebisa baninga esika yo ozokoma okuti bango basi badeplaça balongwa okosala nini? Okokende na police, okokende na télévision, okozonga ou bien lere wana obandi osalisa réservation ya hotel. Andeko tokanisa mingi na likambo ya voyage ndenge nini ya koprepare bavacances na biso bisika oyo tozokende bisika oyo bazoyamba biso. Bandeko mosusu bayebisi biso ke bana mingi esika bazokende makambo ebele ezosalama. Okomona mwana akendaki ntango aye kozonga ayebisi yo ke esika tokendaki na kati ya ndako wana soit baviole ngai, na kati ya ndako wana bamaltraite ngai, na kati ya ndako wana mwana ake koyekolaki moyibi, na kati ya ndako wana babebiseli yo mwana. Bamama yango tozoloba na ntango ya vacances tozala na mutema ya kokita raisonner penza malamu avant ya kolibere bana bakende vacances. Raisonner vraiment malamu avant ya kotika ndaku na yo ou bien esika ozokende kotika bana. Bandeko mosusu bakomi kosilika asilikeli bakamarade mpona nini asengaki ye na ya kotika bana kuna ngai na papa tozo voyager aboyi alobi ye paza na makambo na ye mais ozo condamner ndeko wana po aboyi koyamba bana na yo. Est-ce que programme na yo na ya ndeko wana eza ndenge moko? Yango atolobi ndenge nini ozo préparer vacances na yo. Ntango ozo préparer vacances wana eza programme na yo eza programme ya moninga mosusu te. Okoki kodeside lobi ke tozalaka bien tosolaka bien ya koboya te ososombi babie makambo nyonso okeye oyebisi ye peut-être etikali une semaine ke bana bakoya awa lokola bana bayaka awa deja kosakana ezalaka problème te nga nazokende nakosala une semaine na Afrique bana baya kotikala awa.
bongo soki aboyi na moma wana osuka wapi okotika siko bana wapi puisque osotindaki biloko na Afrique ososombaki billet makambo nyonso eza arrangé okosuka wapi ezokoma ya kanda oyini ndeko wana paske aboyi koyamba bana osilikeli ye okolobisa ye lisusu te opandi ye sango akomi mutu mabe. Pourquoi? Parce que alobi ke moyen na yamba bana eza te. Yango bandeko tozotala bapoint wana nyonso toyeba ndenge nini ya koprepare vacances na biso. Point mosusu tozolobela ezali ntango yo ozo voyager ekozala malamu mingi toyekola mpe makambo mosusu ya malamu oyo tozokuta mpe awa epai ya bamindele. Mundele so azo voyager ata ndeko na ye mpe aza quelque part, mais soki eza ke vacances wana ye alingi abima akende mpe akende kose détendre akose préparer ata ndeko na ye aza na mboka wana akozwa soki place na ye alali na ye soit na hotel akoya kovisite bino na moi ayebi ke bon naza place boye mais nazo na ye kotala bino bakosolola na moi batamboli makambo nyonso me ntango akolala ake na place na ye ndenge moko bandeko mingi oyo bakendaka na Afrique basalaka boye akomi na ye avandi na ye soit na flat hotel me aza nde na famille akeye atali bango apres azongi na ye ke okende esika oyo soit yo mokolo babandi kolaliso na salon eza mpenza kitoko te mosusu bakolo ndako wana balalaka retard yo sikoyo olalaka na yo avant okobanda konimba na kiti po lukaki oya vacances po bango bazotala télévision bango baza nano na ambiance bazoseka bazana donc il faut ozela bango ti bakokoma après ya kolala bakangi biloko nyonso obongisi na salon nde olali ozomona te ke eza malamu te oza na ndako na yo barespectaka yo oya na salon bato babanda kosote yo soit na ntongo eza mpenza kitoko te. Donc côté wana tomipesa valeur biso moko soki soit camarade wana aza na ye cool bon nayebi te eza avi ya mutu na mutu ndenge amoni mais mpona dignité na yo mpona respect na yo kaka ndenge obongisaka voyage non Afrique ovandi na flat hotel bazo respecte yo mwana poto soki aye avandaka place boye aza l'aise na esika azovanda mais journée mobimba azani na famille azani na bacamarade naza na esika ne ya malamu oyo akoki kozala na repos na ye apemisa mutu na ye. Donc esengeli na biso tala biloko wana nyonso kokende kaka mpona esengo ya kokende kaka te ntango okokoma kuna na kati ya butu moninga bandi obeta mutu azoyeba te akotandela bino wapi akobongisa ndenge nini abandi kobimisa bana mosusu na salon bino bokota na chambre surtout ba voyage oyo ezalaka ke ozokende yo mama bozokende na papa donc famille oyo ezokende na famille mosusu eza lokola deux familles sikoyo ezoya kovanda esika moko donc biloko nyonso wana ifo botala ke ntango tozokende na esika wana condition ya ndako wana eza ndenge nini akoki kozala soit na bachambre mibale bie chambre misato ayebisi bana bobima na salon mpona respect bamikolo bakota na chambre botikala koyeba yango ke bana ya poto basepelaka te ntango tobimisaka bango na bachambre bakendaka kofunda biso soit baye oyebisa bakamarade na bango ntango yo obimisi bana wana na salon amesani na chambre na ye oyebisi ebima tika place epai bamikolo balala mwana akomi kolala sikoyo na salon sikoyo biso mpe bamikolo yango mwana akolala na salon tovandi kaka na salon tozobeta masolo mwana wana mesani kolala soit 20h pardon ou bien 21h asi alembi avandi kaka wana azozela bino bokende kokota na chambre po ye sikoyo alala mpona respect eza mpenza malamu te. Donc tokanisa biloko nyonso wana ezosunga biso te ezosunga bana te bana moral na bango eza malamu te eza bamboka mosusu na opesa exemple neti awa na Londres na Angleterre bana bazwaka vacances na retard par rapport ya bamboka mosusu ba France ba Belgique kuna bazwaka vacances na bango le 2 juillet basi bakangi ba classe
mais awa bana bakoma kati ba le 21 juillet donc bazotanga emsu yo osozu vacances na yo le 2 juillet avant oye siko bango bazana na 3 semaines il faut bakende classe siko tangu boko yande wana esengi ke babimisa bana wana oyo na tongo bakende classe babimisi bango na ba chambre bino bapaya bokoti na chambre et puis perturbation wana makelele nini soki bapaya baye ata olobi ke tokose calme ndako ekomaka toujours na animation mosusu bokobando solola bokolala retard bobando seka nini ok bana wana lobi bakokende classe omona bobosani na yo mupaya na mukolo ndako peut-être abosani ke bana na ye nano bango bazwi vacances te il faut bakende classe ou bien bana mususu pe baye siko baninga o baye wana baokontinue pongi esali ke baona bakolala retard po bakontinue kosolola kosakana ay na tongo bakende classe ekomi passe ou bien mobali na yo bamama surtout biso todekonaka trop oso bengisi camarade obengisi makambo nyonso mobali mosusu ozoyebisa ye na dernière minute mais mobali no akendaka mosala il faut apema ntango ayaka aza na besoin ya répondre na ndako na ye aza na besoin akende kolala avant et puis lobi akobima lisusu akende mosala mais ntango bapaya baye soki alobi akontinue kaka ndenge wana omona o mobali na ye asepele na biso te mobali na ye akangaki elongi mobali na ye akenda kokota na chambre asundoli bapaya na salon ntango babiloko wana ezosalama tozobosana ke oavertisaki soit mobali na yo te ou bien otalaki programme ya mobali na yo malamu te esali ete mopaya wana ntango aye sikoyo mpo na respect papa oyo akendaka mosala na ye soit na 6 heures il faut alala avant sikoyo mopaya soki azali ekosenga eke bovanda wana bosolola mpo alakisa te ke ye alembi nini akangi motema ndenge wana me nani sikoyo azosouffrir ezali yo moko mokolo ndako puisque ozwaki décision ya malamu te otali programme ya ndako na yo bien te ondimi moninga ya c'est bien bino bozosolola ale mobali na yo aza sikoyo ya kolala aza na chambre yo tikali na salon na bapaya ti oyebi kaka soki mopaya ye moto ya sika bokobeta masolo mpenza bobandi kokanisa makambo nyonso ya kala obosani ke oza na mobali oza na bana ntango bapaya wana bakokende yo ndako na yo etikali koshofe yango wana tozoloba babiloko wana nyonso ifo totala yango oyeba ete programme ya ndako na yo eza ndenge nini programme ya mobali na yo eza ndenge nini programme ya bana na yo eza ndenge nini ntango nazoyamba bato nazoyeba ke bana na ngai nani bazwi vacances te ifo nayebisa zala clair na moninga na telefone puisque faute mosusu tokoki kopesa kaka bapaya te oyo azoya mosusu ya ayebi te na mboka na bino makambo ezalaka ndenge nini zala clair epai ya moninga yebisa ye polele ke koya baperiode oyo te mpo bana baza nano na vacances na classe awa biso nano bakangi classe te ou bien zela nano nasenga nzela epai ya mobali na ngai soki apesi accord wana nga na kokontakte yo yo mpe ndeko soki bayebi soki bakokontakte yo koforce te puisque oyebi te nini oyo moninga azokutana nango na ndako kuna ntango azoloba asenga nzela mosusu basi baboyi bayebisi ye te me azangi moyen ya kobenga yo lisusu ayebisa yo ke awa nga baboyi me soki bango moko bainvite yo moni vraiment ke na mobali na mwasi bainvite yo balobi yaka kokoma na hotel te yaka na ndako yaka tovanda wana oza libre ya kokende puisque bango moko nde bainvite yo base prepare déjà bayebi place baolalisa yo bayebi ndenge nini ekosalama mais yo moko mpe na conscience na yo ntango ozoya na esika ndenge wana bien ke bainvitaki yo ose prepare oza na mwa quelque chose na yo ntango bozokota bozotambola na bamagazin wana ntango moninga azozwa okosala mpe mwa geste ozwi mpe lipa obakisi na kati ya troli obakisi mpe ata molangi ya mai esalaka mpe bien ata omoni ya aboyi
mais yo kotika te loba ezaka pona biso nyonso tozosomba ngo pona biso nyonso ekosunga ou bien mosusu ezalaka okomi ntango yo okomi wana moyen opesa ye mbongo boye eza te moyen mpe osombaka ntango bozobima eza te mpo akoki koboya eloko yo okoki kosala geste bien soki bana baza na kati ya ndako wana zwa ata bana mo oyo bayaya basi babandi kopusana loba yaka tokende obeta tour oso otali oyebi biloko nini bana na yo oyo ye na bango balingaka mosusu na kati ya ndako wana biloko wana eza te kooblige moninga te oyo bando oyebisa ye bana na nga baliaka boye bana na nga basalaka boye ye mosusu aza na makoki te moya ye biso eza te eloko yo kosala zwa ata mwana moko na kati ya ndako wana boke kobeta tour so bokomi na magasin otali obakisi mpe babiloko mosusu oyo ozomona ke na ndako esika tokomi biloko wana eza te me naza nango besoin osombi ntango bozoya akozala surprise abia bokendai nde na shop oui tokendai kobeta tour tosepeli tosomba ata biloko oyo okomona na esengo ekokota na ndako wana mwa bageste mike wana ekotika bato wana na esengo moko abi mai ese esilaki tobosanaki kutu yo ntango obetaki tour oye na mai oye na lipa mpo bino nyonso bozosalela yango na kati ya ndako bien ke na poto tozobaki biloko eza nango eloko pamba oui biloko eza nango eloko pamba mais chaque jour ntango oza kobimisa okoya kosentir ke ekomi kilo ou bien budget na bino ezalaka oyebi ke tozalaka 3 personnes 4 personnes mais ntango 3 personnes mosusu bakobakisama ekezala su ndenge moko te donc okosentir ke ekomi mwa kilo sikoyo yo mutu oyo okomi na ndako wana kobakisa baninga mpasi te ata eza ndako ya ndeko na yo ata aza camarade ata aza na mbongo koleka yo sala mwa geste moko ya malamu ntango yo okomi wana osomba te lo moya bien tuna ata ntango bozotambola na batransport public ozotambola tuna soki ezake soki abonnement ezalaka okosomba abonnement na yo ya batike oyo ya bavoyage wana ya par jour nini osombi yango donc yango tozobake ose préparer financièrement ntango ozoya oyebi ke na kose déplacer na kokoma na olinga to bandokende na bamarché tokende na place boye tokende tala ndeko boye tokota magasin boye peut-être na voiture moye totambola badistance mosusu eza te ekosenga totambola na makolo ntango okomi somba tike na yo awa bino botambolaka na babisi ndenge nini te biso awa tosombaka batike ya semaine lokwa na ye awa na kosala une semaine nasomba tike na ngai ya une semaine osombi tike na yo ya une semaine comme ça boza libre ntango bozotambola moninga sentir yango te po ntango tozotambola ye aza na abonnement aza deja mwana mboka akoki kozala na abonnement na ye ya réduction ou bien aza na abonnement na ye asa somba kala abosana makambo wana ya kosomba tike na kati sikoyo ntango yo ye aza obligé afongola saki na ye ekoti na programme na ye na lere wana asombela yo tike kokende kozonga peut-être chaque jour bokobanda obima omoni ke ekokute mpe moninga eloko ya malamu ntango yo okomi tuna awa botambolaka ndenge nini batike na bino ezalaka ndenge nini moninga koyebisa yo osombi tike na yo ntango bozotambola oza libre na bamboka mosusu omona te biso awa tofutaka na biso tike te totambolaka bongo kokota no na metro nini ndeko soki boke kotambola ya modele wana okoti na batrain obi okoti na babis ofuti te olobi bakipa na bango te ye aza na abonnement aza mwana mboka ntango bokokota yo ofuti te contrôleur akoti akangi yo contravention ekoki kolanda yo meme na mboka ozokende eza humiliation sikoyo na mboka mopaya baya kokanga yo ndenge wana okokutana na mopaya mosusu ndeko mosusu azomona bakangi yo pourkui owutaki na mboka boye oye na mboka boye osomba etikete na kati ya metro ou bien na kati ya bis bakangi yo mpo osombaki tikete ata ozalaki moto ya valeur omonaki bakokitisa yo eza susu malamu te yango wana esengeli na biso to se préparer obongisi mbongo na yo argent de poche na yo oyebi ke ntango na okende akoki kodepense
na ozana besoin ya kosomba biloko mboka mupaya ezaka toujours na eloko moko ya sika oyo kosepela nango ozana mwa mbongo na yo ata bakosombela bakado ata bango moko bakosala oyo nyonso bani basala mais yo ozana mwa mbongo na yo peut-être omona eloko mosusu osepeli nango ntango bozotambola wana obimisi mbongo na yo osombi ke olula ozozela muninga asombela yo soki asombi te yo siliki nalakisaki eloko boye nasepeli nango abeti kara nayebisaki na kozonisela ye ntango nakoya eza bien te donc on se préparer à l'avance oyebi ke naza na mbongo na ngai soki nakutani na surprise nakutani eloko mo esepelisi nga asombi comme ça relation wana ezala malamu na vacances mosusu mpe omona ndeko mpe ya kosepela ayamba bino lisusu mais soki yo so créer badega okomona bakomi kokanga batelefone ndenge ndeko wana ayebisaki ngai alobi mama soki ekomi baperiode oyo nakoma kokanga batelefone na ngai naboyi na ngai baproblème mpo bapaya bazoya kolukela bato makambo likambo mosusu ndeko mosusu ayebisi biso alobi eza likambo ya telefone bapaya mingi ntango bakomaka baza koutilize batelefone ya baninga sans ke ayebisa moninga ou bien ayeba système ya ndako wana eza ndenge nini msu na mboka yo uti place bino boza telefone eza free eza ofele ya kobenga partout air nyonso mais mosusu asigna contrat na ye abengaka po 18h mosusu abengaka kaka na mboka oyo bazali eza national akomaka international te sikoyo ntango yo ye omoni kaka telefone bakoki kosoti bazodeplace ou bien ayebi te osozwi telefone obengi libanda ntango facture ekoya yo sokei otikali koboma baninga na nsima biloko nyonso wana ezocreye baproblème na kati ya communauté ezocreye baproblème na bafamille ntango ayaki autilize telefone sans ke biso toyeba ekute biso sikoyo après tala ye akei biso tobandi ofuta bafacture orke biso moko tobengaka international te biso moko tobengaka avant 18h te mais tala sikoyo ye ayaki awa autilize batelefone etikali bafacture ekomi koyela baninga na nsima bamama bandeko tobongisa kote wana puisque na moment oyo ya bavacances nde makambo ebele ezoleka esengeli na biso vraiment totala bapoint wana nyonso ntango ozokende msu yo mokolo koza na maîtrise mais bana surtout balingi batelefone mingi ntango azokende na ndako wana aza na makanisi ke epa na bango babengaka ofele akomi na mboka wana sanke atuna sanke ayeba moni telefone abandi kobenga mso azobenga yo mama moto tikalaki azoyebisa ye tokomi bien boye mais ayebi te na ndako wana telefone baitilizaka yango ndenge nini na air nini est-ce eza ofele est-ce ebengaka international mwana autilize na ye sanke ayeba siko baproblème ekoya kobota avant nakotouche mpe mpo na ndeko yo moto ozoyamba bato ntango bandeko bakomi na ndako na yo oyebisa bango mpe nini oyo esalamaka na ndako na yo koyoka soni te e après obandi komirmire na nsima obandi okanga telefone puisque bango bakozala msu bayebi te ndenge nini yo omemaka ndako na yo soki baninga bakomi oyambi bango oyebisi bango telefone ezali me toutilisaka telefone soit à partir ya 20h ya 18h tobengaka international te bobenga international te bokoki kobenga local soki oza na besoin ya kocontacte papa bien mama tosombaka carte olakisi bango bayebi deja ke ndenge baye a place boye tosalaka boye oyebisi bango soit likambo ya mai soit likambo ya courant osololi na baninga avant mpona bandako mingi likambo wana surtout ya mai ya courant ezocreye mpe baproblème msu bana bakovanda baza na chambre omona mama mokolo ndako aye abomi mwinda okosilisa courant soit balingi bakende osokola awa na butu bato basokolaka te msu balingi basala basani tika bozofongola mai ebele
babandi otala télévision bokanga télévision na échauffe mingi babiloko nyonso wana il faut oyeba ntango ozoyamba baninga na ndako na yo oyebisi bango ke ngai à partir soit ya 22h nakota prière na ngai ntango tozoya nakokata prière te ou bien 22h biso nyonso na salon tokoti prière après toke kolala oyebisi baninga o bazoya bayebi déjà ke na ndako wana na air boye bazalaka na air à prière wana na mutu na bango ayebi soki azake aza mutu ya bambiance ya banini azoyeba ke esika nazokende bango balingaka makambo wana te moyen akotisaka babiere kuna eza te moyen asalaka boye eza te ke ntango bakoya déjà obandi ogangela bango na masangi ekotaka na ndako na nga te bokende kolala ngai nalingi nasambela babiloko wana nyonso ezocreye baproblème donc esengeli na biso to se préparer oyeba bato oyo ozoyamba epuis yo ndeko mutu ozokende vacances ose préparer mpe oyebi ntango nazokoma kuna na ndako wana nazokende nga nasambelaka mais sikoyo nazokende miziki ya frère ngani oyo ebetaka kuna oyo ya mokili sikoyo ntango yo ozokende okopekisa bango te okuti bango na rythme na bango yo nde oponi oya na ndako wana okoyebisa bango te eske na ndako internet eza te bopesanga na kota prière na planète ibere ntango yo ozoyebisa bango mosusu mwana ya ndako wana na lere wana autilisaka te internet na bango yo okoki kosinika ubien mama na bango abandi kogangela bango botika tanti nalingi autilize osala biloko nyonso na ose prépare oyeba esika nazokende eza ndenge nini oyebisi bango ke nga nasambelaka na ngai ntango nakoya eske bopermettre nga nasambela na bandako mosusu balingaka te balingaka na bango te oyebwe badi ozoderange makelele na yo wana bando oya bapriere na milai wana obandi oderange bato mosusu baza na bapaya na bango baninga na bango mosusu bayaka wana ifo babeta miziki basalisa bafete yo okomi mal na ndako nokuta ozalaki bien ozokoka lisusu te pourquoi po ose préparaki te oki okutana na basurprise moyo osambela eza te oke vacances mais okomi bloqué oke vacances ozozonga na kanda oke vacances ozozonga na susi yango wana esengi na biso biloko nyonso wana totala yango malamu toyeba ndenge nini ya kose prépare esika nazokende bato nazoyamba ndenge nini nakoyamba bango epuis eloko mosusu toyeba ntango na biso ntango tozokende baafrike oyebi ke na osomba bien nanga na osala une semaine na osala 2 semaines donc ntango ozoya moninga ayebi ke oyo azoya mpona une semaine donc nakosupporte ndeko pendant une semaine mais misusu eza komona ye bayebi ke akosala une semaine akomi wana asepeli tellement na place wana esengo ya mboka alingi suki okende te avandi ntango ayo ovandi wana sikoyo programme ebouge na kati ya esika wana programme échange ekomi ke aza lisusu na une semaine te ekomi 2 semaines ekomi 3 mois billet na yo mosusu esili valeur sikoyo okozonga obandi koluka babillet mosusu soki eza membre ya famille okomi otalela sikoyo papa mokolo ndako abimisa karte na ye asombela otike mosusu bandeko tobongisa totala vraiment biloko nyonso wana epesa biso leson tala exemple topesaki ya mama wana atindaki bana epai ya yayani ya mobali sanki asenga nzela sanki avertir yaya mpe asiliki azwi bana azongiseli ye omoni babiloko nyonso wana badega ya modele wana eza vraiment malamu te yango wana tozomeka kobongisa ntango vacances ezoya osi ose prépare oyebi ke nakoyamba bato ou bien nga nazokende quelque part nasambeli nzambe apesi nga nzela atalisi nga kesika wana ozokende eza malamu to eza mabe nakende to mpe nakende te oprépare mbongo na yo argent de poche na yo na cas où oke okuta situation kuna échanger oza capable ya kose supporter oza capable ya kozonga ou bien ya kofuta tike na yo ekosunga yo ekosunga bana na biso ekosunga biso moko oprépare bana oprépare morale ya bana misusu esika bautaka
ayebi ndenge osala mosala te mama nyonso me akoki kokende na ndako mosusu na ndako wana kuna mama wana alakisa bana na ye na ntongo yo okosala basani yo okosala boye ntango yo mosusu bakotisi ye mpe na programme mwana wana azokoka te akoki kosilika ntango akozonga alobi kuna nakendaki bazosalisanga misala ngai epa na biso nasalaka te mama asalaka sikoyo mwana wana ntango aye eboti baproblème yo mama omonaki te ozalaki te okoki kosilika mwana nanga akendaki kuna bakomi konyokola ye ok il faut oyeba ndako wana ozokende eza ndako mosusu ezotambwisama na ndenge mosusu yo mpe motu oyo ozoyeba deja bato oyo nazoyamba baza bato ya modele boye eza modele boye donc boyokana deja à l'avance ndenge nini bokovanda pendant temps na bino nyonso ya vacances yango wana oyo tolingai topartage na bino na pokwa lelo na sujet na biso oyo tolobi ete ndenge nini ozoprepare vacances na yo esika nini ozotinda bana na yo bato wana baza ndenge nini epuis zala sur ke mokolo ndako mama oyo azoyamba bana ozala na contact na ye bana bakoki kokende vacances epai ya bacamarade epai ya connaissance makambo ekomi ebele bana bakomi osala bacamarade meme na bafacebook na banini akoki kodeside asa yokani na mutu wana azodeplace yo ndimi ayebi so aza camarade na nga sans ke yo yeba mwana kei esika ya mutu oyo emsu ye moko ayebi te yango wana mama nyonso il faut oyeba esika mwana na yo alobi azokende soki eza membre ya famille ça va soki eza camarade luka ocontacte mama wana esika oyo mwana kokende ozala sûr ke mwana azokende na adresse boye numéro ya telefone ya bato wana eza boye et puis bakovanda ta nyonso wana ekozala boye kotika kaka mwana boye te alobake nasalisi réservation na ngai soit na hotel ou bien nazokende pa ya bacamarade na ngai toyebani na Facebook ou bien boye mwana kei kaka ndenge wana bana ebele bakenda bongo bazonga te bana ebele bakenda ndenge wana ntango azongi mwana bebi yango wana mama sala tout ntango ozopermettre mwana akende vacances epai ya bacamarade il faut ozala na contact ya esika wana mwana na yo azokende mpo yeba ata kutu mpe eza azokomela na hotel yeba hotel wana eza wapi numéro okoki kocontacte epuis bato wana na cas ya problème tosouhaite te baincendie accident ekoki kosalama bakocontacte yo ndenge nini soki boza ata na trace moko te donc biloko nyonso wana toyeba ndenge nini tokoki kogere yango na moment oyo ya vacances esika okotika bana na yo ntango ozokende na Afrique ntango ozodeplace zala sir nazokende otika bana na nga epai ya ndeko boye ndeko wana mpe andimi koyamba bana na yo koforce moninga te ayamba na soni epuis na pre ebandi obota koswana ebandi obota baproblème oyo kokuta makambo misusu oyebi soki accident esalami na ndako na yo moko okomona yango normal mwana no akoki kobeta mutu na mire azokita rate akwei asimbi ma ya moto asali boye omona yango normal mais soki likambo wana esalami na ndako ya moninga okanisaki bakreye yango mpo mwana no ayaki wana batiki mwana moke ye moko ake kosimba ma ya moto batiki mwana moke ye moko ake kosala boye eske bamikolo bazalaki te eza accident ekoki kosalama donc biloko nyonso wana il faut totalaka yango ezobota baconflit ezokabola bato ezobota baproblème ndenge na ndenge bafamille ezopanzana mingi na moment oyo ya bavacances boye bato ebele bazokufa na bamoma ya vacances akei azongi te pourquoi makambo oyo akekutana nango mosusu mwana bake koempoisonne ye mpo nini ayebaki te esika nini azokende déjà ezalaki piège akomi kuna basali ye mabe donc il faut tokanisa vraiment malamu émission oyo eza mpo ebangisa yo te edécourage yo te mais eza mpo ose préparer na ntango oyo olingi obima na ndako na yo mpo oza na sécurité ntango oza na ndako na yo nzambe azobatela yo yo moko oza na bokebi mais ntango yo ozobima libanda oyebi te nini ezozela yo libanda yango wana tozopesa émission oyo avant bavacances ekoma ke mutu nyonso ase prépare
Moi na nzambe nyonso o se préparer sambela tuna volonté ya nzambe na bima kala na Afrique nazozo nalingi nakende na famille nakende kotala papa nakende kotala mama nzambe olobi nini nakende bien nakende te est-ce que eza moment oyo nakoki kokende soki otia yango na prière oza vraiment sincère liboso na nzambe nzambe akotalisa yo akolakisa yo soki eza temps okende ubi okende te puisque soki okei kaka ndenge wana esika yo olongwa kala oyebi te makambo nini ekoma koleka kuna tozomona bana poto mingi bazosala bango mabe na Afrique bana poto mingi likolo swati ya mama moko ya quartier na jalousie abwakeli yo maladi na nzela bana poto mingi bazwa ko empoisonner bango misusu akomi kuna babotoli mobali na ye donc makambo eza ebele oyo ezosalama na moma ya vacances esengeli na yo mama obondela zwa ta na yo ya koprier ya kotika voyage na yo na maboko ya nzambe senga nzela epai ya Yesu nakende mpe nakende te soki nzela no eza polele opamboli nzambe nozotambola nzambe azobatela yo yo mpe oza komibatela esika yo okei oza na keba oyebi ete oyo eza mboka mopaya oyo eza ndako ya bato oyo eza esika na biso malgré eza na famille me na bima kala nazalaka lisusu awa te comportement ya bato oyo soit esi échangea peut-être bato oyo otikaki na quartier baza su bango moko te peut-être baninga oyo kabwana na bango okuti bango na vie mosusu mitema ya bato oyebi te soit asa koma na jalousie soit akanelaka oyo deja azozela ye nasengaka ye mbongo ntango azalaka kuna alingaka te ntango akoya awa akomona bazosala bato mabe mingi na moma oyo ya bavacances donc esengeli na biso eloko ya liboso ezali bondela tika voyage no na maboko ya nzambe tika vacances no na maboko ya nzambe avant kutu ya kobanda baréservation avant kutu ya kobanda otinda bakoli deja na bagence bondela nzambe alakisa yo nzela na yo abatela kokende mpe kozonga na yo wana ekosunga yo na bandeko oyo kokuta oke malamu ozongi mpe malamu biso bazokende azongi me azongi na maladi mosu azokende ntango azongi mikaratano ebandi mosala balongoli libala ekufi baproblème ebandi banda kaka nakendaki voyage wana na Afrique ntango nazongi tala makambo ebandi kolanda ngai donc esengeli na biso to se préparer penza malamu mpona ntina na vacances na biso mpona lelo tosuki awa na message na biso tokokontinue lisusu la fois prochaine na bandeko oyo bakozala na biso tosengi bolimbisi mpona mami lelo azali ya péché mwaye azala na biso eza te nazalaki nga moko napesi bino merci mingi bisika oyo bolandi ngai bokomela biso boyebisa biso bobenga soki eza na likambo eza na commentaire eza mpe na likambo mosusu yo olingi kobakisa okoki kobenga to mpe sujet mosusu oyo omoni ke tolobela oyo yo peut-être moyen oloba yango eza te oyo kosunga mpe baninga okomeli biso ou bien obengi tokoyamba yo soki olingi mpe oleka na émission ozali na nini te contact na biso na nini na biso ya Planète Béré na Skype ya Planète Béré tokoyamba yo comme friend comme ça okoki koparticiper na émission opesa mpe bapoint de vue na yo opesa mpe makambo oyo yo ozoremarke oyo esengeli na biso toyekola to mpe tobakisa na ntango oyo nazopesa merci mpenza ebele na bandeko na biso bandeko nyonso oyo balandi biso na bamboka nyonso nzambe apambola bino me nazoprécise mpenza na bandeko oyo bafriend na biso ya Skype ya Planète Béré nazopesa mbote mingi na papa Samuel na mama Mani na Londres nzambe apambola bino mama Alphonsine na Ukraine nzambe apambola yo mama Chimène na Paris Chimène Nseka nzambe apambola yo mama Patricia na mwana na biso nzambe apambola yo mama Patricia Mosekwi mama Nelly Kumbu na Verviers na Belgique nzambe apambola yo
Mama Pris Mulumba na Allemagne nzamba pambola yo. Mama Fifi na Bruxelles nzamba pambola yo. Mama Jeanne Wumba na kati Angleterre Zambe apambola yo. Bisika bozwami kuna epa ya mama mami Zambe penza apambola bino makasi. Bandeko baza ebele partout na monde to sengi ete yo pe zala friend zala kati na biso toyeba yo totanga yo ekozala malamu toyeba na boyoka ka mungongo mama Grace un jour pe mama Grace ayoka pe lingongo na bino toyeba na bamboka ni bozali bo contacter biso esalaka pe bien toyeba na tosolola toyeba pe ba point na vie na bino bopesa biso pe ba remarque na bino esika ni tokoki kobongisa ni lisu tokoki kobakisa ekozala vraiment malamu mingi na pesi bandeko nyonso basali ya nzambe nyonso oyo basutenaka biso oyo balandaka biso na Belgique tokutani na mama Lea Chimbombo na pasteur Hubert Chimbombo na kati ya Angleterre toza na pasteur Walton toza na pasteur Rock basala nzambe o bazo soutenir biso butu na moi Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali ba mama na biso ya plus que vainqueur ba mama o ba banda prière na téléphone ba kende na Skype ba komi na radio ba o balembaka te to benga bango ba plus que vainqueur bazo remporter ba victoire bana nyonso ba princesse na ba prince ya Angleterre Nzambe apambola bino bisika nyonso oyo bozwami wana na bosanite kopesa suso merci epai ya papa André Ngambu oyo apesi biso temps oyo ya koleka na espace oyo ya planetebere.com tika ete Nzambe abakisela yo lisusu papa ya mingi apesa mayele ya sika apesa yo susu tamulai oyo okoki kopesa biso po to utilize na radio yango wana bandeko nyonso bisika bozali yo pe komela biso benga biso tokopambola yo pe bisika nyonso wana tokutani lisusu semaine prochaine na même chaîne www.planetebere.com à partir ya 20h juste heure ya Londres émission na biso ekozala lisusu ya le temps de la grâce tokozala elongo na mama mami